Bote libota na nzambe mbote bayi bazali na momesano ya koyamba biso na émission oyo quel est le nom de Jésus mbote comme na bino bipa nyonso bozwami pe ba oyo nyonso bazali na esengo ya kobenga biso ba oyo nyonso bazali ko partager émission nzambe apambola bino na pesi bino pe ba mbote bonne santé bisika bozwami nzambe ya Israël akoba kaka na kobatela bino lisusu na sima ya kobenir bino azanga kate kopambolaka bino mikolo nyonso. Ezali bongo ngai évangéliste Judith Nzeke on azali na momesano ya kopresenter bino émission oyo bosi bomesani nango quel est le nom de Jésus. Ezali émission oyo ezali kolobela bongo connaissance exacte oyo ezali bongo ya Biblia. Kaka nde tozali na momesano ya koyebisa bino soki bozali vraiment na besoin ya koyeba tope koyekola ezali na adresse na biso topesaki na avenue dispensaire na Kauka yo muto uti rond-point ngaba okiti juste kaka na oleki mwa bongolo mukie opusani okomona station moko ezana na soko kiti okati na ngambo Kauka avenue dispensaire numéro 40 mutu pe auti kota ya Yolo Victoire nani fois kitakaka na ngambo station wana na avenue na Ninare o ezaka bongo garage kuna avenue dispensaire numéro 40 okokutana na apôtre missionnaire papa na biso Paul Kuzanuka ye azali wana pona kopesa ba enseignement pe koyanola na mituna nyonso na o etali Biblia même ata o tozali kolobela awa to pe ba enseignement o ezali approprié pona mondimi nyonso asepeli kolanda ba enseignement ya église universelle de Jésus-Christ o ezali na bosolo katikati nango na bongo na sali na esengo tozali na mwa be mission ebele kasi émission tobengaki na kombo le fait devant moto ezobebisa tope le fait na mokuse ezali kaka kolandisama na mituna moto ya nzambe ezalaka ndeni babelaka moto ya nzambe déjà tolobelaki yango soki okotika na chaîne na biso ya Océan du Congo s'abonner et puis otapote kaka émission qui est le nom de Jésus okoyoka émission na mobimba nango pe okomeka kotuna mituna po ba misusu bazozwa biso kaka juste na sujet mususu mais tant to répondre pe na ba question ba mususu ba meki lisusu kotuna meto e ba kenzambe pa azalaka na moto na epo tozo continuer ka ko répondre même ata to tangi na mukanda de chronique nzambe ya nombre 11 nzambe azoloba na premier wana ndenge nini kanda na epe apesaka moto na ye o ekenda ko bebisa wana to lekaki na bémission o lekaki le fait topé le fait dévorant lelo tozali kotamwa na sujet na biso ya mukolo ya lelo toko découvrir yango kaka katikati na mikanda po tozali kosala bomoto na biso te tozali koloba te makambo ekomami na bakoko na biso po to ope tomoni katikati na société to ope tomoni katikati na bafamille to o tomoni na baengoma mususu batiaka offrande mais sans mungwa mais tozali koloba makambo oyo nzambe ya solo oyo totangisami nango na bongo tokokende mpenza kotangisama na mukanda oyo ya Jean biso nyonso toyebi mukanda Jean to mekana kotanga mukanda ya Jean 3:13 to découvrir eloko moko nzambe alobeli biso katikati na Biblia mukanda nzambe lobi nini Jean 3:13 nous lisons personne n'est monté au ciel si ce n'est celui qui est descendu du ciel le fils de l'homme qui est dans le ciel. Mukanda nzambe ezobisa biso na Jean 3:13 que personne n'est monté au ciel. Donc va préciser exactement que mutu a monté na escalier, mutu a monté na gradeur, to mutu a monté na ngomba mukanda nzambe ebisi biso na likolo mutu moko te amata na likolo soki ezali kaka fils de l'homme te oyo ba ebisi biso Yesu. Mais est-ce que batu batanga kapenza Biblia? Pona salaki na masolo katikati na bise na mukola mercredi bandeko mususu mutu ameki kopesa nga mukanda o natangela ye. Mais papa na biso amekaki kopesa nga mukanda o natangela ye alukaki batu na kati ya mutuka basalaki na Bible mutu asalaki te. Mais ngande na salaki na Bible na meki ko sunga lobi en tout cas mama sunga biso na mekaki ko tangela e tina ba 15 ekoloba likambu ya ndenge mwana moto serpent ya Moïse atombola ki ndenge pe mwana ya moto atombola soto kitikaka na Jean 3:13 wana bandiko kita na 15 makamba lobi yangwana. Mais tango bandiko loba na interprétation na ye bandiko loba boye alobi te balobi mutu moko akomata likolo te nga na boyi nga alobi te papa olobaki na ede yo yo nde ozoko interpréter na langue ya lingala
Personne n'est monté au ciel. Balobi mutu moko te amata likolo. Et créa qui moi sujet, il y a débat place wana na kati église, il y a nani ya bis. Bande ko mususu balobi mama tika ko tungisa ye. Tika ko tungisa zo mona mutu azali na beki boeme, azo sala volonté ya Nzambe na yeki ko loba pe mukanda ya Nzambe. Katikati na Biblia ezali na batu moko te o Yesu ayinaki lokola ba pharisés, ce sont des hypocrites. Mutu azali d'accord na likambo wana te pona ko sepelisa kaka mutu esengeli andima te. Biblia ekomami po mutu ami sepelisa na mayele na ete. Nde na yaki kotala lisusu mukanda ngo malamu nga lobi te. Balobi ezali na moto moko te amata likolo. Ndenga na lingaki to continuer masolo wana po ezalaki ya Biblia. Mais bato yeko ebisanga mama yo zali matata mingi ndenge nini ngalobi te Deutéronome asolo bana 23 wana balobi mutu nyonso azali na defo kopa wala kokota na bokonzi ya Nzambe te alobi mama wana eza esili titenga biseke Biblia nde fingi biso ote basolobela defo ya molimo omoni ngalobi te balobi bien defo corporel ezali defo ya nzoto ne tindaki nga lisuko zonga katikati na Biblia na meka lisusu kotangisa bino pe bandeko na biso ya quel est le nom de Jésus peut-être ozali pe na bozangi boyebi na likambo oyo etali personne n'est monté au ciel. Mais ngai tanga na ekotanga na monyango ezali lokuta pona nini na monyango ezali lokuta tokotanga kaka na likomi balobi kaka ezali kaka Yesu Kristo balobi ezali kaka mwana moto oto yebi ke ezali Yesu menga pe na monyango lokuta. Mais to mekana kotanga na mukana lik na crucifixion ya Yesu eloko nini salamaki tozali bongo na Luc 23 tozotanga mbangu na Luc 23 balobi na biso ni Luc 23 36e verset toko banda kokita mwa malembe po tokutana na 43 Luc ebisi biso nini Luc 23 Luc 23 toza bongo na 36e verset nesika baye koyebisa biso ante tope moto na mokanda Jésus crucifié balobi Yesu abakamaki na ekulusu si biso nyonso toyebi histoire mais na lingi toye koleloko moko katikati na lisolo oyo po batu mingi batangaka ngo kaka mbangu na kati ya bisana na yebisaki batu basali na momesano komema Biblia te to pe kotanga Bible na bandaku te yango tolobaka na bino bana ya kelelo de Jésus to batu nyonso bazolanda biso to bapapa bamama bazolanda biso katikati na émission oyo bozalaka na momesano ya kotanga pona nazoloba mukanda ya de chronique bazoloba na biso 17 tokotanga te mais na pesi yo devoir wana otanga avant tokenda na Jésus crucifié de chronique wana na 17 bazoyebisa biso ezalaki na mutu moko azalaki bongo na mapapu seke mutu wana ntango azali na mapapu ezoservir mutu nini ya kovole kokende na likolo po soki mutu azali na mapapu mutu normal boye asaka na mapapu te seke soki mutu wana azovole oyo bakontinuelaki biso te seke mutu wana mpo amataki likolo mais toza kuna te tomekana kotanga mpenza na Jésus crucifié po ezali ancien testament po batu mingi bazali na momesana kolongola nde Biblia elobi tolongola te tobakisa te bango balongolaka mpona kokashe ka verité ya Nzambe babengi Bible bakaboli yango balobi mosusu ezali ancien testament parti mosusu ezali nouveau testament bakanisi yango ezalaka nde simplicité te Biblia na nouveau testament basimplifie yango te tokoyeba kaka lelo Jésus crucifié bazebisa biso na Luc 23 36 to banda kotanga 36e verset bayebisi biso les soldats aussi se moquaient de lui s'approcha et lui présenta du vinaigre 37 il disait si tu es le roi des Juifs sauve-toi toi-même il y avait au-dessus de lui cette inscription celui-ci est le roi des Juifs l'un des malfaiteurs crucifiés l'un des malfaiteurs l'injuriait, girait disant, n'es-tu pas Christ? Sauve-toi toi-même et sauve-nous.
ba komi ko yebisa biso so bandi pena na première na bazolo bakaka histoire ya Yesu ndenge azalaki crucifié na ndenge amemaki croix biso toyebi yango. Mais nazongi na 36e verset po toyoka mwa histoire wana. Balobi basoda bazalaki kofinga Yesu. Lokola ba crucifiaki ye, basoda bakomaki kofinga ye. Po bafingaki ye pona nini? Yesu azalaki koloba toujours solo. Na yebi te tangu bango batunaki Yesu mutuna pona biso basoda, olobini ya lobaki te. Bobo tola eloko ya mutu na makasi te. Na yebaki pete soki yango wana nde memaki bango likunya na kosepela siko na crucifixion na ye. Yesu tangu ba crucifié basoda bakomi kofinga ye balobi ke yo ozali mwana yo ozali le roi des rois. Yo ozali nani ba misusu bafingi ye à part basoda balobi ke les soldats aussi les manquaient, Basekiye lui s'approchait et lui présenta du vinaigre, présenta que vinaigre. Oh ba chakiye na ba pota. Batu mususu balobi te, yo lobaki kozali roi ya ba juif, bazo finga kaka Yesu. Na katikati ko finga wana, azalaki pe crucifié na de miyibi, oh bazali bongo ba malfaiteur. Mais na kati ya de miyibi wana moko pa bandi koyebisa ya lobi yo ya solo soki ozali mwana nzambe ya solo mibikisa obikisa pe biso nde komaki mukanda ya 39 na 40 mais l'autre le reprenait et dit et l'autre pardon sauve-toi toi-même et sauve-nous 40 mais l'autre le prenait et dit, ce ne crains-tu pas, hein? Crains-tu pas, Dieu, toi qui as subi la même condamnation. 41, pour nous, c'est justice, car nous réservons ce qu'on mérite, nos crimes, mais celui-ci n'est rien fait du mal. 42, et il dit à Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. Jésus lui répondit, je te l'ai dit en vérité, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. Mais quand on a Jean 3, 13, personne n'est monté au ciel. Mais Yesu a deuxième moyibi. Azo bisa lobi te, est-ce que so banga nzambe te? Po ngai na yo, tozo mérité o ezali ba crime na biso. Mais ye o ezala ki juste lelo oyo azo kufa saki asala lisumu. Mais ayepe ko yebisa Yesu lobi tango kozonga na bokonzi no po ezala ko reconnaître Yesu kozonga na bokonzi po Yesu enseigner que na mon père nous sommes un na kozonga je suis envoyé de Dieu na kozonga babiloko wana efanda kipa ya batu no moni moyibi ayesi koko se souvenir alobi te oyo akozonga mais tango kozonga kanisa ngai ya lobi te na solo wana lobaki yango une fois en vérité je te le dis kaka lelo tozala nono wapi na paradis oh sikoyo balobi mutu moko te na Jean mata likolo sikoyo moyibi lelo toye koluka moyibi oyo andimaki Yesu azali mwana nzambe oyo alobaki Yesu akanisa ye lelo moyibi wana azali wapi bino ba docteur de la loi bino batu bomesani deja kotangela batu biblia na nenga nzoto soki balobi kende kozwa mai ya baptême oke kaka na mai ya nzoto lelo oyebisa biso moyibi wana keiwa wapi mutu mususu abengi nga bi mama Judith makambo wana olobaka wana en tout cas ezali ba bible na bino bana ya kele le nom de Jésus bana nyonso ya le Jourdain bana nyonso ciel ouvert bana nyonso ya arc-en-ciel bientôt tozozo adresse ya sika po tozopesa kaka adresse oyo ezali po mutu nyonso azali na besoin kolanda connaissance oyo akende kolanda na veni dispensaire na kauka wana numéro 40 topo koko benga biso na numéro plus 243 80 888 60 62 to s'abonner to partager liloba nzambe
po bato bazomona yango ezali facile te makambo biso tozoloba tokokomaka place wana mpe kaka lelo te bozala na momesano kotanga mpo boloba te ke biblia wana ezali kaka ya biso ezali makambo oyo ekomami na katikati ya biblia sauf kozomona yango étrange bato babomeli bino baverité wana mpo na kolakisa bino facette mosusu ya koyiba nde yesu azoloba bato bayeki liboso na nga ce sont des voleurs nani abraham nani moïse mpo bango nde moto ayaki liboso ya yesu te zala na momesano mpe ya kotanga yango wana sujet na biso ezali lelo personne n'est monté au ciel mais mutuna mpe ye na nsima ya mokanda oyo ya Jean 3:13 moyibi akendaki wapi chronique mpo azoyebisa biso na 17 wana balobi ezalaki na mutu moko azalaki na mapapu mutu wana azalaki na mapapu mpo akende nango wapi